banani oyo ebandi banani ya kingandi ya nani na yo ebandi ya mama na banani ya kingandi ya nani na yo ebandi ya mama na mama paradis atie live ya koko ya bakoko na yo mama na yo moteki ya mbisi ya kingasani ya suka ya boye bandi ya mama na miteme komo mata okay miteme komo mata okay omoni mbula ndenge betaka mbula mabanga wala kopesa ba mikolo yeswe wala kopesa ba mikolo yeswe wala kopesa ba mikolo yeswe nayebisio bambule komo kita na bamsusu bakomo tinda baobina banani ya bamama na yo zana ngo mama na yo azana ngo koko na yo azana ngo mwana na yo ya mwasi azana ngo oyo yo sambwisi tango ba otanga ngo yo zo bwaka bakier that Majabu Gospel, yes, is coming to America. Pour la toute première fois aux États-Unis d'Amérique. Of January, it is Maine, and amazing and epic 3 janvier à Dallas. Imaginez combien la gloire. For 2022, glorious, the whole month and weekends moment with you. 16 janvier 2022, Maine, et le 23 à Dallas. Try to friend, save this. You don't want to miss it there. Soyez bénis. na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza ata ile makandi maman Nicole Malonga telemi wana ni malata sula milaite anabuwaka na ngati maman Nicole Malonga makuya na kama kilo mkusi sans complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawata. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous m'avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à qui.
émission na biso ya analysons ensemble lelo na ko analyser nga mon côté na kozana maman Judith Kalanga, une femme au azana moto lokola mibali mayele lekela endelo. En tout cas nga la apprécier ka mingi, elle parle tellement bien nga na ngosa ba analyse na bata mayele pio balobara bien. Alors avec maman Judith Kalanga tokomeka ko solola na comportement o ezoleka na réseaux sociaux. Apparemment bato bakomi na besoin bibembela na réseaux sociaux. Na réseaux sociaux tokomi na niveau ya kondima ba enlever mutu. Na réseaux sociaux tokomi prête ya olinga ba boma mutu poto seka. Na réseaux sociaux mawa eza lisusu te. Nini ezolekana na kati ya réseaux sociaux. Tokomeka pe ko sola makambo etali mboka na biso lelo penda transport eza pasi makasi balobi grève ba chauffeur. Tokomeka pe ko sola na elo kaza mopanzi sango peut-être aza na information moko ko pesa biso oyo biso toyebi te. Toko solola makambo ya nene ye ko sekusela biso de kona biso Eveline Kamo Lopez. Nene ya banga makambo te mama tokolongwa wana tokosimba mo ba sujet ebele. En tout cas bande konanga bozala penda prête ba diaspora bo serrer votre ceinture parce que ça va s'éclater. Tokota na ba zone rouge lelo ya ba diaspora. En tout cas tolanda analyse o kitoko na lobi bien ba diaspora tozokota na bino na zone de turbulence, zone rouge. Vous serrez ceinture na bino wa kosepela malamu wa kosepela te malamu parce que mabe koti makasi na réseaux sociaux. Un grand merci na ba sponsor nanga Majabu Gospel, un grand merci na Azir, un grand merci na Toza Awatai. Un grand merci na Tata Po FAPK to ma grande sœur chérie, pourquoi pas na maman Gina Amatou Monte Maya. Papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci na Amelia Mweba, la privade ya Orlando Domingos. Un grand merci na Clay. Hein? Moi c'est à Bato, moi c'est à mon compte. Un grand merci à toi. Un grand merci à l'homme selon mon cœur, Papa Diego Milito. Un grand merci na ba fan nanga, bande konyos tu bolanda la chaîne nanga, bande konyos tu bozo commenter na minute po na eli bino maman Judith Kalanga na analyse kitoko o elinge banda. Un grand merci pe na président Bébé na la présidente maman Nathalie. Un grand merci à l'équipe technique Nanga Mobimba, ingénieur axe derrière la caméra, bon délivre, bon c'est que Paula Mukendi, mon asuka ba Mukendi. Voilà Montréal, Sorosa même langage Nanga, Banza Penda Plateau Ango, ba mon elanga maman Judith Kalanga, Alati la femme. Maman Judith Kalanga, bonjour. Bonjour maman Sarah Tola, donc quand le système à Dubaï. Na ABC. On dit que Olinga mafuta mais yo so qui est déjà na Dubaï. Na monde arabe kake ganga. ABC suka maman Judith, bonne santé. Kitoko maman Sarah bien habillée. Merci maman. Tobeta na bakati soke. Boni musala. Kitoko maman kitoko malgré les autres le bateau comme dans la sujet malgré transport pas si babenga ngana intervenir na A7 TV na tongo ya lelo kaka likambo ya réseaux sociaux. Mais moi je dis tu yo zaga na télévision za pe na réseaux sociaux ya kana. Autre donc ça qu'on m'appelle kula. Na uti na qu'on m'appelle na boki kikutu na yongabi neti mama Sarah. Tout ça est bien déjà qu'il y a poussé ma case. Azamu poussé. Alors na na ko bon na so wapi on les ali comme na sote to tsholo belango kuna to pesi Yesu Masia Nazareth o apesa ka biso pema o ya batela ka biso bomba ka biso to pesi pe merci parce que yenda permettre biso malgré transport wa passe to uti ba ipen to za awana biko na yo seke nzamba lelaki. Merci beaucoup maman Judith, j'espère ma camion se qui est bien à côté na yo. Mingi maman Judith ce qui na bengi yo parce que yo za mon copé à bapati sango et surtout que ça ramusano bien et puis tu parles bien. Nga na linga batu baloba bien. Maman Judith Kalanga effectivement yo mo za victime à transport lelo et nini oko loba ya bakonja mboka par rapport ya grève oyo ba chauffeur basali. Déjà grève en wezani. Grève ba chauffeur bazana raison complètement. OK. Il y a un certain moment bakoki ko la grève tout monde a kango na ba mboka mosusu. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Si ça va, ça va. Mais na kolo bakena mokolo ya lelo na ndimi qui na dépassé 10 000 francs nanga on a transport mais bazali na raison na bango.
parce que na balabala bayebi te nani nde agent ya l'État nani nde aza agent ya l'État te tracasserie eleki soki otelemisi kaka boye babloke contact na bato na kati bokoma welela ye azokima na bato akokende mpe abomi bato yo otikali otelemi na re ozotala ye baza na raison makote moko mpe ezaka awa na Congo ata tokangisi eloko biso nyonso toyokani tosala yango ezalaka na bamosusu na nzela nde tozokoloba boye ndenge na bimai na ntongo na sikoyo nauti na Victoire wana Sainte Thérèse ya Ofela babuli déjà bamibimeli sikomoni mpe chauffeur aza na système abomba alete basi bamibimeli mais raison na bango lelo ezalaki valable mais nake mpe kopesa bango toro moke bachauffeur aza mobali na nga aza leki na nga aza noko ya bana aza nani na biso to baa bandeko na biso bafamille na biso parce que baza bano baobima na bandako na biso mais baonyokola biso kaka quelque part l'État mpe alobi ke bango mpe baonyokola biso yango mpe azosala bango bongo pourquoi so tokomi kaka 15 heures abonné abonné nde nini explique biso bato bana poto baolanda biso baoyeba te abonné ezalaka na Congo na transport abonné so komi ka 15 heures yebela abonné prix epesamela lisu te bapesa prix te komi abonné donc yo moko miyebele déjà ke nazaka abonné à 15 heures 16 heures donc dona na abonné boy Zando Kingasani on appelle ça 2500 hey so babwaki abonné miyebeli déjà bana besoin babelela po mutu aleta yo te abonné nde kota soko oza abonné te tikala yebela parce que moni makambo nyonso yango nalobi baza banoko mutu atelemi na arrêt transport baobela abonné wana nde biso obelaka abonné fu na YouTube masive na transport majidite makambo eza yaya soki oyebaki otekaki te yesu eza pasi otekaki te osuka wapi na transport abonné wana siko soki oza nango te et puis 2500 kingatisani na suka te ya quartier 1 quartier 1 wapi quartier oyo ya biso quartier 1 après apocalypse bon mutu aza na Kingasani so akomi na quartier 1 na besoin kingasani 1500 moto mpe akobeto ba 5000 nabimi peine Victoire ebisinga na pese 5000 ozo comprendre donc l'État aza na part na ye ya monene biso mpe to exagérer bolingo na kati na biso eza te parce que bao baosala makambo wana baza baleki baza mibali baza bandoko ya bana na biso babimaka na ndako bayebi ke ndenge na kebula boye yaya na nga mpe akobima ke komata mwasi na nga mpe akobima okeza ndusi tu na baperiode oyo mais obosani okonyokola mais mbongo okende kopesa mopao tobimete mekami ebimaki ozomona ke bolingo eza mwa pasi ata tozokondane bakonzi ya mboka parce que biloko nyonso ezolekana eza parce que gouvernement eza gouvernement eza biloko ya gouvernement provincial eza mal organisé organisation eza te suivi eza te n'importe nga mpe kutu nakobima na nga kaka na carte na nga oyo afungola ngo epeka nasali mpe mwa trafic d'influence mpe na ndenge mpe eza na cache ya hôtel de ville nasali mpe mwa trafic d'influence soki anabwakeli oyo na misuko na bongi agent l'état wala kopesa bamikolo yesu soki anabwakeli oyo na misu na bombi naza nango eza mpe na kamwa cache hôtel de ville na nsima soki anabwakeli oyo na misu esili ti agent l'état telemisa wana so tokopere bien te naki esimbisa dernièrement kaka baagent ya l'état bakangi eloko na nga moko toyebi ke roulage nde aza sense ya kokanga mutuka moto ezala su roulage te koma na bapeme na policier na likambo ya moto susiati moto etuti moto te
moto esali eloko moko te na susi ate ya la police ekesani ntango sikoyo bazobenga nga nakanisi nazokende pa bapembe zoka nde nazoya na nga nde na biro ya la police awa naye kosala nini awa nde ekoma cope na bango baroulage na bapolisier ntango bazokanga chauffeur to mwana moto mbala moko na poche welela na la ana combien na poche bwaka ikuna impoli ya mankenga respect siko problema wana faut bwaka ta 50 millions siko ba kati policier zwa ya yo nga pe roulage ya zwa po roulage ana bureau na ye policier za na bureau na ye policier ko ya ko intervenir soki komi likambo ya kotuta moto so komi likambo memaki client ba komi ko bunda mais likambo yo ya droit ya kotambola na nzela policier za na par na ye nini eza pasi mama Sarah yango moni ke lelo vraiment tonyo kwami gouvernement kosalela biso soki moto c'était bien pour moi je dis que non ezaki moment na mote oyebi ke monika alimete oyo emema biso mbala moko na sifoko kuna na kati moto azokende aéroport mbala moko abimi na yaki so bazwi kaka nzela wana ya na bokomo bosa na mokutu ya bekate fona so tokwena kwa kimbuta tokotiango na kati ekotisi biso monga fula matete matati kibala tokati tiba Congo muto ana besoin kota awa te muto azo utakinga sana oke matete kokota kaka mbala moko kuna falaki basalela biso eza pe moko te ba eza epeli so tonyo kwa maboyi ya mwana moni trakasiri komi bele misala peza te ndenge tozaboyi bana na biso bazo présenter ane bao bazwaki baza combien bao bakole bango na licence baza combien ba oyo bazokota na ba licence po bakole bango na année prochaine baza combien siko tomi tuna yo nanga bao bazwi misala baza combien yango moni YouTube epeli moto parce que biso nyonso ala YouTube wow esenga nango diplôme te demande d'emploi eloko te interview peut-être ezaka sonoko tantine moko abengi namono sisa na efasi kokosa nayebi osala suffit kaka annonce na des annonces eleka kitoko. En tout cas, merci beaucoup maman Judith Kalanga. Tokoyi penda na maman na likambo yango makambo etali YouTube oyo eza penda ba sujet misato oyo nayelaki yo ya grève ya bachauffeur tokoti na sujet ya réseaux sociaux tokosukisa na sujet ya Noëlla Madinga na nene ya alors maman Judith nayebi te banani bakoboma réseaux sociaux tuna oyo eza très important eza pe capital nakotala caméra vraiment na mokebi nyonso mpona baoyo ntango mosusu baboni nga na leki epa mama Sarah balobi oyo esengeli baloba je vais vous dire comme ça ntango toyaka awa topesaka kaka oyo tozalaka na toajutaka te tolongolaka te mpona zonga na motuna olobi ke banani babebisi YouTube nakoloba diaspora voilà wana nafungoli yango na motema mais diaspora oyebi ke bato ebele batali babi te mama Judith okosi te nazokota na mozima merci mama nazodeveloppe diaspora ebebisi YouTube nakoloba sur 100% ya diaspora 10% ya diaspora ebebisi YouTube 10% ya diaspora ebebisi YouTube 9% basi 1% libali monde na kaboli yango po peut-être bakoloba ke diaspora na long sur 100 nazwi 10 ebebisi YouTube te mama Judith 10 osali calcul mabe 10 eza moke ya moke 90 ebebisi YouTube na 90 wana 1% mibali 89% basi ok olobi bien nazwaki yango ensemble parce que na diaspora tozomona ba médecin tozomona bandeko na biso bakenda koluka
tozomona bayana biso bakenda koluka tozomona bao bayebi kutu te ke YouTube existaka aza même pas na temps ya kotala YouTube il suffit ka kotindele lien po amona ke osalaki eloko soko otindeli ete akomona pete po aza na temps te yango moni na memi yango na 90% parce que 90 oyo ya pasi wana baza balalaka te alamuki 4 heures po azonga 17 heures ntango azozonga 17 heures naza na mama Dodeline na Londres babisanga mama Judith onde nazokende wana 23 heures na biso ngana na beto yesi konda olamba biloko ya lobi po azokela musala siko yebisanga muto bongo aza na temps nini ya kozwa kamera abana kofinga yango nalobaki 10%. Siko nalingi na pesa catégorie ya 10% wana bolimbisa biso tozaka bandi majorité eza pasi oyo baboma mabala bazala ba danseuse kala vie kufa bazala ba fanatique soki ya ndenge nini concert babanda kobika na ba concert ici là ba comment on se retrouver na YouTube tofingi moto te ezaka analyse entre nous poto meka ko arrêter loko soki bozo combattre mboka na biso tozo kufa à combien mille fois botika bandeko babomana bozo beta maboko vraiment bo pesa bambongo bozo sponsoriser bo sala tout quand est-ce que beaucoup de mbongo wana po sauver milliers de milliers bana bazo kufa na est to komi pe na bona ne musu bazo kufa musu na nzala musu bazo kufa na est bo kende na ba ofelina botala bambongo bozo pesa batu po bakatana na mitu ma sœur okochata atati $10 tam suna mutu moko ezale koi na maboko aventurier mais nzamba komona teke koi na maboko aventurier nzamba komona ki otinda kimbongo wana po esunga ofele moko soki ngai na yene émission batela libala pe libota na yo masara so émission na ngesa le beleza sans vie nalobi bien balandia Jika TV News makam na zoloba Jika TV News elanda mama kaste po Jika TV News efinga makana moti moi pe na changer contenu ya chaîne nanga exacte donc na télé mikaka place na télé makiwana siko na moni bon moi nga na banda kosala pe biloko ato epa nanga kosala condition za kamo moko kosimba komba motu te so yamba manike tuna manike ozana ni obanda YouTube ndenge nini ezala ndenge nini so kama niki abandi kata ye condition pa nanga yango wana te wana ozoba vite na kozwa ba vite na kotale makapete wana bosana metango kaka mama paradis a live banani oyo ebandi banani ya kingandi ya nani na yo ebandi ya mama na yo ya koko ya bakoko na yo mama na yo moteki ya mbisi ya kingasani ya suka ya boye bandi miteme komo mata bake omoni mbula ndenge betaka mbula mabanga mbula bake toza banduki franchement j'assure wana penza na bongisi penza toza banduki na yebi sio bambule komo kita na ba msusu bakomo tinda ba obina basepeli banani ya ba mama na yo zanango mama na yo azanango koko na yo azanango mwana na yo ya mwasi azanango oyo yo sambwisi tango ba otanga ngo yo zo bwaka ba cœur et ça no va bien ozo partager na ba groupe nyonso yo yebi ozo partager sango epanza na mesango amabe eloba na ngota papa na ngai molimo pasteur Jean Paul happy bois capable ya ko partager liwa ya moto mais bois capable ya ko partager ma tête parole de vérité wana ba partager te bosana na live wana sikoyo koyo kapel mafika na kokaka ko bimisa balamba biloko wana te bolimisanga ye nani wana eloko na ye sala boye ebimisaka solo ye kutu mobali na ye on dirait olala kana ye
Et quand vous faites ça, bozo salango na communauté ivoirienne, bozo salango na communauté camerounaise, bozo salango na communauté nigérienne, ou bien bozo sala na ndeko ya yo congolaise to congolais muninga na yo. Mutune zaka moko. YouTube akala ezalaki YouTube ya koluka mbongo na ndenga bien. Vraiment. Ezalaki YouTube oyo muto aye pezaki na ye kobose. Kotelaka ba nombre émission na futa na kofuta yo. Akendo luka ba musicien, akendo sala boye, akokota na ba concert, akosala boye azokotsa biloko ezotalema. Ce qui peut moi base moko boye salemi. Mais YouTube ya lelo est comme spécialisé na N. Lisanga ya batu moko boye basangisi mbongo po ba détruire kaka moto na kotanga bakombo na bango mena ndenga mabeti baza bandeko na nga basi nga nazaka na association les vraies femmes kuna tosimba mwasite azala malamu azala mabe to protéger kai du kaka Karine na Yvette Kalomo na Karine bazala ba master masaka yo nanga to ebandela ki makolo bango bomwana balekisi ba parcours na bango ensemble yo mutoza na poto ta msusu ba parcours bango balekisa oyebi yango te zalaki te ta msusu ba mbula o epolela bango yo zalaka te ya malamu na ya mabe ozalaka te lelo so bakotila ni barando bino bolingaka kingandi te na boy kotanga bolobi loko abiso tolingaka kingandi te foto ko isayi yo loko ozo na moi faiblesse allez kamata c'est pour cela même à l'église baso koma na niveau ko empoisonner basali na nzambe muto alingaka homme de Dieu wana te a utiliser proche na ye to secrétaire na miko l'élément dans tout bon à boss ngai yakala tozaka na kunika kala singa majidit na kufela ki pasteur Yesu a biba empoisonné qui est en plein plateau d'émission journaliste wana pela ba utiliser journaliste wana pour empoisonner mon sénazambe d'être sur ba voisin na au moni place YouTube et même biso pour pasteur pas bando les canaux biso au moni place YouTube et même biso. Alors il faut faire attention. Bande qu'on a biso bozana poto. Parmi vous il y a des mamans. Parmi vous il y a des mamans. Vous avez des jeunes filles. Vous avez des garçons. Vous êtes sûr un jour parce que ça va msusu basala kabala ivwana na sima na bango bana baza. Oui. Kotanga bakombo to ela kotanga bakombo to sala na nisi tango de jozo lo baba ya mama na yo baya papa na yo baya noko na yo kingandi na yo etele makate ebona mwana zolanda to komi pe na vitesse osasir lobi mwana na yo kokwela na video na yo te génération ya lobi otoza ko construire na YouTube ezani quelque part ezana bande comme suba lo baba na poto bazara impoli baza mal éduqué. Non, mwana poto aza impoli te aza mal éduqué te. Soko lingi éduqué mwana yo za na poto na éducation ya Congo au éduqué. Sauf que na poto mwana aza na première position. Mwasi aza na deuxième position. Soko mwana lokola aza na première position azaka na mwa liberté na ye par rapport à ndenge to za. Comment a répondaki bon na sens que neti mama dans un mobimba passa yango ko benga kana ba live na YouTube ko fingaka. Est-ce que maman ndengo na ko éduquer mwana bien? Maman ndengo na ko éduquer mwana te d'abord oya zo benga nano ya bengi. Batu wana omoni lokola kuna wifi ezaka ofele. À cause ananda kuna yata na 5 téléphones. Ya ba faux compte. Hey! Akoti wana Natasha. Yes. Akoti kuna na Rachel. Akoti kuna na Vero. Akoti kuna na bebe Matanda.
akoti kuna na Paulin Kama tumoko. kutomoko oyeba te bilongi différent Akoti akumisio finga wana. Akoti kuna kumisi wana. eza bongo Baosala kabu. les mêmes bateaux comme on a bangwe pa mama paradis nde ba même bateau on a bangwe pa Manuela Kito Wana compte mususu ezaka ba même personne. eko ezoyeba na pe azoyebisa yo peke kende na no pa mama paradis oyoka makambo azoloba seki azalaki kuna. Vous voyez maintenant là où nous sommes arrivés. C'est que guerre wana ole botikala nango bino moko kuna. Toyebaki ke rando eza na bino epa na bino na poto. Fallait que botikala nango kuna. Bomemeli biso ngo awa kuna. Po biso toza na passe. Po biso tosenga bino ba code. C'est que bomoni niveau bomemeli biso niveau komisibo. Dernièrement na yaki on a ebisaki yo mama Sarah. Ndenge tozokende. Ceux qui discernent mes athées, ceux qui sagesse ses athées, ni moto akukufu. Na lobaki ya luka ana plateau. Histoire akufi bato boseka parce que bato bakomi na niveau que bazo sangisa mbongo po ba enlever mutu. Bazo sangisa mbongo po ba boma mutu. Donc Moto akukufa. Eza na mutu mususu azofinga yo. Dali. D'arriver ayebi besoin d'un problème réseaux sociaux tim nani asombi lupango na réseaux sociaux eza na bango basomba mapango baoyo babanda yango na ba 2012 nde ezalaki YouTube ya malunga YouTube ya kotia ba miziki ya ba musicien YouTube ya kotia ba concert bobeta ba 50K. YouTube ya libeza ya peut-être le belingi ya Congo. Po elingi ya Congo za na bonda polémique te. Ya se bazaka mwa mingi na makambo ya muziki. Moko bakota polémique merara ki makango. Sko toye tozo bunda kuna. Pona mbongo wa fenti. OK. Sko zo lakisa biso niveau. Cela veut dire que les deux sont là, tout la moki YouTube a été fait sur le cas de tout piquer ma crise pour une fois. Oh Billy, Soto lali to la moki. YouTube est susté. To kopiquer ma crise to sani. Ah mais c'est Na fungoli chaîne ya YouTube na 2020. Chaîne wana na banda ko chango no kaba makambo ba conseil ya mabale, ba makambo ba conseil ya mabale, ba mo bosko na ko kotsa ngo ba bleu mususu kaka bongo. Siko tuna ngai ba futa ngate. Mais siko ngai na bimisa mbongo nga na futa batu basala. Siko soki nga na zana esika na sala hate. Chaîne wana ko fonctionner nde. Sala te. Yo moko yebi ba o basala na YouTube ba yebi combien to dépenser. Po ba émission ndenge to fandi boye ezala. Soki poza na cameraman, ozana ba o ba montaka, ozana bilo oyebi oyo na fin du mois opimisaka po chaîne na yo survivre. Siko soko za ne loko te. Soko za na musala te. Oko survivre ndenge. Ah obiso to zu yango comme siko business. So na créer BST na ko survivre te. Voilà. Grâce à créer base ya munene ya somo to beti yango pekara to moni yango pe normal YouTube moni niveau YouTube akomo mema biso donc ba femme mariée ba continue ba papa la kati ya base c'est ça business kala papa c'est ça business ko to ça c'est ça business ko petit kali kambu kena ko tsa fe mamela ngana kati ah yana ko tsa ça comme business on va pêcher na mwa va penser que patata voilà moni côté bato ba okoma na makanisi amoni ka sali makambo malamu mingi batali ete a rejoindre yango na loba elo mo bato tout basala kombo na YouTube baza bato ba clasha sans clash boyebo eloko mo baza na sina ya mateya oyo zoloba wana eloko bazoluka côté ma fille ça. Mais dès le début, ezalaki ka opesi to pesani. Tokei na gauche, toke kaka ko finga. Qu'est-ce que vous gagnez?
au moni ofandi penza na TV olandi émission to batimbeli o lien otali lien yo mokolo bike Yesu azonga bato baolela YouTube kaka mwasi ozala monene ozala moke ozala mokuse ozala molai sexe na biso ezalaka nde mobali oyo alalaka yo ndako yeba kodefinir soki ezangi lelo recevoir soki atutani na recevoir na moninga na ye kingandi ya mama na yo siko yo moko efalaki oprotege kingandi ya mama na yo na ya yo moko yango komi laisser passer na YouTube yango ekomi laisser passer na Facebook yo kingandi epola yo kingandi ebimisaka so yo oti ezalaka tosukolaka na ye ntango ozoloba boye mama ya bana ntango ozoloba boye ntango mosusu mwasi ya motu ntango ozoloba boye ntango mosusu mwana ya motu avant yo simba kamera outa na famille moko boye lobaka nde bofinganaka bashege ngai mwana Gilbert Mande nasimbi kamera nanga na fandi na bandi kofinga yo wapi éducation Gilbert apesanga école de dimanche na banda enseignement nyonso na zwa seke kande na komi na ajo eke nango na mai kaka mpona YouTube yaya na combien na koganye bavie ekota Gilbert aza na bomo na oyo kise soni boye pona nini siko bokomi kotala ba pire petit na biso ba na Congo guerre ezalaki na bino na poto bo bisiko ba pire petit na biso loko ya zongenga ale topesa pire petit na biso ale yo kamata finga ye ale yo kamata kota boye ale yo kamata kende boye moto epela kate ba bomi internet bokomo simba na kisi ya bokomo simba na kisi kono internet soki bino bosali boye tozongi nanu na période ya balora tendance ya soki kaka alingi abanda match ayimana ekosa moto akoboya yango akoma na seki okosi ezali na YouTube ezali na télévision ya lora succès kanga komwa kanga bikili lora tendance afinga te elote musala musique nalobi tozongi wana napesi bino exemple po so tolobi ya mami bamayana ya mami kutu tokoche na mondo te po ya mami nde idole nanga bamayana la tortira Marlana Kasanga Marlène Kasanga basala ba succès moi ça okota na plateau na Mirador na ye moko la diluya emo boazoka plein dimanche zoningana tokotala nani tokotika nani bitumba na ba Hélène Kalema donc okotala journaliste nani bino bolingi boyebisa biso boleki bango na nini bakarine si baza ba pire petit ya ba Ariette Kanjinga lelo so tobetaka lisolo ya Werason Jibe Piana il fallait que Ariette moko bo aleka wana alobelango balobaka Ariette aza na poto soka leki ezaka po amonelo omo bo apesi conseil afandi ne kimi mais bango nde basalaki Yanson na papa chéri toyoka bango na monde polémique na bango ezalaki ya bamusicien baza créer entre bamusicien batie songi polémique na bango ezalaki ya bamusicien jamais kotikala koyoka basimbi mwasi awera jamais kotikala koyoka basimbi idée wana kutu ezala te ata mpe bango na bango baza ofingana na batelefone bayi na baguerre ya bombanda makasi me na batelefone na medi eza te otikala oyoka ngo jamais siko bayaya wana napesi bino baexemple baza na bomoi bapeka na poto bisika bino boza te bosama bazaka na poto bakombo nyonso nga na tangi bana poto bana Congo te Marlène Kasanga na poto Laura Tendance na poto Arlette Kajinga na poto
siko bino bolingi koloba ke bino boleki bayana na succès bato na tangi bakufite baza Maman Judith nabosa ni koyibano likamoko lelo yo omona mutu ayaki fan pana osara nazo soutenir yo abengaka na ba live na ye envoyé après des jours il est passé à chaîne ota ba football chaîne et ba comme journaliste comme on fait ngao non ko soutenir wana ezalaki soka ayipa na yo bacha yebeka potanga osala ndo na ye babenda ye ba aya kokende bato pe basali batala ye donc c'est pour cela on a dit que méfiez-vous la poto misala ezate maman Judith misala ezali mais mpona bagogoyi misala ezali yango bakotisa youtube po youtube afuta bisoti nde eza un ser nanga moko boye je ne peux pas citer les noms parce que quand même on a partagé un certain moment ensemble ma sœur depuis le matin abandi bileti na ntongo après 30 minutes azongeli bileti mosusu après 40 minutes azongeli bileti mosusu après 30 minutes azongeli sikonga mosiko na mituna kata mosusu naza na kati ya mosanga akoedike bana air nini yesu ndeko nanga mwasi oyo azalaka lelo osala te ndeko nanga mwasi azalaka lelo osala te tosololi na ntongo nayebisaki ero obengi oyo ndimaki teke nakoza na kati ya motuka na mutu mosusu deja aza na pongi me nga deja na mutuka nake répondre na appel wapi pene transport eza te na biloko bainsiste tikaka nakende ako makambo yango babi eza makambo bato kaka makambo tobeta donc mutu nyonso akomi kotrouva ngo eza susu normal te même na batelevizio yango nde komi sikoyo basujet batuni kutu est ce que mwasi alibala akosalela tiktok est ce que mwasi alibala akosalela youtube est-ce que mwasi alibala akosalela biloko nyonso tomoni ningisi mokili sujet na biso ya lelo ya TikTok lelo na basi ya mabala bakomi badanseuse motuna na biso challenge basi ya mabala na TikTok bazobina ba challenge yango nde sujet na biso oyo babengeli nga na ntongo nga nakota TikTok na banda kopesa mwa baconseil natali sikobiloko na nga oyo nakoteli nango TikTok esinga te yango nakomi obwaka na nga ka baimage ya bana so basalisela biloko na bango lemezoloki histoire pesali sikoyo mama Judith na kati oyo maloba te toloba affaire mutakala kopiblie bato oswani na mobali ofilme oswani na obengani mobali na ndako ofilme est-ce que biloko wana na kishasa esalama merci mozokende okundola babiloko mosusu nalinga na bosana merci beaucoup omona na kishasa nde toloba bo yana mwasi moko mobali aobwakele biloko yana mwasi moko bata quartier pe batondi me mutu akofilma te accueilli après 2 semaines et mois zongi awa na kishasa siko na poto soki lelo bandeko il y a l'amour ne vous trompe pas omoni na poto to na vie na biso il y a même un homme marié po azala na souvenir ya mwasi na ye so baosala bamakambo na bango ta mosu afilmaka mwasi na ye soki afondi na biro azotala ye moko azosika bolingo na bango ekenda bongo nana camarade nanga moko bazosala ngo bongo na mobali na ye mobali na ye mpunda bala ye bazala ndako bazalaka ndako moko wana mpe na leki na nga mobali azala nango bongo ya mwasi na ye atali na biro azoseka babiloko na bango badekisaka moma a aucun jour mais bato lelo bazopiblie basi wana bapungwaka te bazopiblie mibali bapungwaka te bamataka kaka avion na biso lokola bakolaka na kishasa na biso moko na miki nakoloba ata 2 ou 3 nde bakenda bana miki na poto komo komi na système kaka na miniti oswani na mobali bozana na discussion otie caméra okokende na ndako na nga lelo kobima mario na ndenge ozobwakele biloko euti na poto balakisa image ya mwasi oyo ya Congo azofilme mobali na ye mwasi ya presse mwasi ya media balakisa image tosala yango te mpe tokosala te
Cela veut dire que diaspora est ozomemela biso mabe. Itakala nyonso tomona edimaka euta poto zouta libanda. Lelo Pasteur Moïse Mbia sambwa nayebi na plateau na chaîne nayebi ke jour wana tutenda po tosala tranche. Oyebi ke pona likambo ya pasteur toswana na kokate na bima tunakenda. Parce que tosala discussion bato nyonso baolinga kana ndima ke makambo elekanaka eza ya solo. Ezala ya solo, ezala ya lokuta. Soki balekanaka na moma wana ezalaka na moma bazaka na bolingo na bango. Bawo pe batusaka likambo wana kende na liro biso toyebeli eza banani. Bambongo bopesaka Eliane lelo aza. Bango ba diaspora. Bopesaka Eliane bambongo ti. Eliane bafani, bafeni. Aza wapi lelo? Matame evimbi yebo na mbongo na bino. Comment déclarer muyibi asenga kibinango. Merci. Bazanga bonso papier na suka bamoni mutaosa lelo ba osenga te ba komo finga eto tindela kyo bambongo basenga bino. Penel banani. Bango. Banani. Kanyota Penel ekoti. Kanola Penel azalaki na star te. Mwana ya bato akoli na poto. Azui chance ya kubala star. Bokomi si star plus que star oya bala. Batie pe concurrent ya Mike Kalambai. Ka bango wana. Vous voyez? Nalobaki Mike azalaki ka ya bino ndeko congolais. Penel pe ya bino ndeko. Mais ce que bozui bandeko na bino mibale bao bafanda ndaku moko. Mike ayebi ke Penel azana tâche aw. Bokomi si bango benimi. Po bino bopesaka Penel mbongo asambusa Mike. Lelo Mike azawa pe Penel azawa. Vous voyez? Oh tozoloba. Élevé à ta conscience à ta mibali à ta misato. So ba contacter au pour ça lelo kwa bape. Tika. So ba contacter nga. Ana mutu moko asa contactanga pour apesanga vidéo ya mutu. Nazo gérer chaîne moko bo. Skolo kwa yebaki ke lokwa ngande ngabanda ko gérer chaîne wana. Alobi a contacter nga po balobaki bo benga na magique. Nana lobby, ceux qui beaucoup ça l'analyse, sire eloko ya mutakala ya mutu wana. Mais bozwa vidéo na ye, boko tsango, tomo na mutakala na ye, wana boko mata boko kita boko tsango te. Babenga kolo chaîne na poto. Kolo chaîne ameki ko intervenir nga binga na osala wote. Na ondi mate pe akor estikala pe ko sala mate. A contacta kinga za na poto po atindela nga mutakala ya mutu. Mutakala ya mutu wana pe nani mobali na ye. Basiwani babebani. Diaspora. Lelo soki bomoni mabe na nga. Na place kutu boluka nani asali ndeko na biso ya mwasi boyi. Bino siko bokolinga bo bakanga. Tango siko bozo bakanga nde bozo bomanga. Bokozana na mawa. Mais mobali yango bazalaki na bolingo botelemi ndenge zalaka na poto ba marche salemi bino bokosala ngo te parce que oezo se présenter liboso na bino Isabelle bande komi balé bazo swana elo nini bosala eza ya komettre kimia na kati na bango bino bosalemi bokoti si wa kufa ekoti rando wana ekoti presque tout le monde ya Karine na event. Yango masara na motema ya kofunga. Yo moko yebi ba réalité zolikana na YouTube webike epesanga même pas posa lisusu. Ya kolika même na YouTube. Malamu tozongela ba TV na biso ndenge tozalaki na ba TV na biso na bengi yo masara to sala télé réalité plateau za wana. Tosali sujet bato balanda biso na bandako ba direct balandi conseil auto kopesa na kati ya mwasi oyo na boye en plus tolikani le quoi ce que to komi na lycée bosangani respect oyo eza nécessaire ezake soko moni moto atake yo na motema ya kofunga malaria ya jipa oyo komo leka na sikoyo eza na ndenga normal so kindoki eza na ndenga normal te kindoki koti na kati n ya profond N ya profond. Donde toza boy. Eza mwa pasi.
pona kosukisa sujet ya YouTube oyo diaspora boluka nzambe bandeko na biso ya basi ya poto boluka nzambe bokenda poto po boseme trouble na communauté na biso po bobebisa génération na bengisi politicien moko bo une émission Papa Massamba atuninga soki eza na YouTube na koya te parce que là-bas il y a trop de sanité. Même si non, c'est à la télé, elle dit d'accord, je vais venir. Lui-même, il n'a pas même regardé que nous moutabengi singa zara quand même ça va. Mais à l'obika si ça va passer chez, même si chez toi, mais si c'est sur YouTube, je ne passe pas. Je ne vais pas. Ça n'a pas hein. En tout cas, merci beaucoup maman Judith pour la ressource qui s'est mission à biso. Analyse ni noko ko sala lelo na affaire ya Noela Madinga na nene ya kelo. Ba sécuriser biso lelo. Evelyne Camon Lopez bazofinga na bana entre bana bazofingama. Pare nene ya Kimia za na Brazzaville. En général, histoire wanoko sa analyse ni na moni eloko ya grave place wana te soki Deniles azalaki capable ya kopakola ya mbari bosoto likolo ya base na YouTube bongo nenea base eza autorisé bongo nenea apakoli pe Evelyne peut-être apakoli te peut-être bayokani siko soki Néné a tiré très attention dans le dossier au 12. Marie, c'est un peu compliqué, mais Evelyne Moutounion soit ébiqué babomaki. Faut beaux à la maïli. Beaux à la bas, baise moussou ya keba. On a déjà dans mona mami bébé Bercy, meilleure amie ya Evelyne. Alobi na live moko. Ye Néné alobi na live moko. Ngala chango il paraît parce que après si biso preuve te que Noela mutaboma Evelyne kasi yango nde nazokende nango attirer très attention naza na bapoint misato na koloba boye na pla ya succès omoni mutu po aboma moto c'est que peut-être bakabola mobali biso toyebi te oso toke na pla ya succès Noela aleki ye banda maluku tipen aleki ndeko na biso na succès wana 1 so toke na pla ya mayele aleki pe banda maluku tipen so toke na pla ya mbongo ni aleki susu peut-être bazalaki na guerre ya kati siko mutu abimisi lisolo wana soki eza nango beze te famille ya Evelyne baza na bomo iti mama Evelyne ti lelo akoka kotelema te azalaka na ndako ti azalaka na susi ti ndenge ezoleka na boye siese ekomeli bango si bayoki ti soki eza beze te siko mutuna ezali ya Noela soki eloko boosala eza beze na lobaki omikitisi makasi ya Noela soki eloko osala eza beze omikitisi makasi ozala classé na catégorie tala kutu natangi bato basaba kombo na bosani yo po sala kombo ya Noela ya osarana te o signa contrat na ba entreprise ya minene na boy kotanga ba kombo pona sali la bango ba publicité te yo na qualité na okana plateau na digital o signa contrat na simano penda batali penda boy papier wane banda ko fanda pamba te et banda ko fanda sous contrat ya yo sala kombo komba lelo lingo sala ngo na YouTube entre parenthèses pepe sopeni pozwa nini parce que mbongo quelque part nazomona likambango eza BST apparemment nene ya sikoka mbongo siko ba combien na ba 80 quelques mille wana na asala ke monsieur expliquer ki a posé na ba papier nyos tout eza ba chaza osa elenda munda eza ki tapesa ki nyos ti na commission mapango to nani
Parce que pour na éviter business nini ya 80 quelques mille dollars. Tozolo bango pour tozo tanga ngo ba bloc à construction. A ton hôtel. Parce que nana banda ko sombela ngo la fille ya mutasombela ke biloko. Bon, omoni na likambwana infinité na bango na kati. Pombongo wane bima kindengeni. Confiance wana ya mbongo wane bima na ba monta wane bima ndeni. Nene alobi pare. Noela zaro tinda ya tekelo wazolo. Bandeko. Bino moko bozomona. Soka banda ko tinda ye moko azo confesser que bando tinda tekele loko azolo. Si boyebi na mibeko na biso. Natanga article. Oye pekisi ke eloko wane ko kiko sa nini? Siko tango yo moko avoué. Otiki pe na image. Ke babanda ko tinda ngana teke eloko. O ebite ko mikangisi. Siko na ebite Bezka, Nzambe kaka. Omoni na likambo wana tango nazo yoka montagne mbongo. Fozala. Ata baliki na ba ebiki na monde business na sala ba jeté. Tout ça na biso ba jeune na bilo nyonso me na business. Siko to komena ba point wana ndenge. Po bakalata ba uta kikolakisa bango ba osala pire petit na yana yena kacha mutuka ba osala baba kande ba bando sala ba live na bango yonga na linga ko tamsa te po ko bo mangai do ba osala ba bilo na bango siko na yebite ya no ela linga sala eloko po alinga bimselo mo bo pa sala kombo po ebi maloko ande ko na biso mwasa sala ki point d'interrogation po mikolo za bongo c'est que to s'attendre ne lo mo ya no ela linga bimselo yango na yebisi yo boy toluka ba sujet oyo batala te personne ne vivra kana YouTube. C'est ça. Fini les problèmes ya ko suivre actualité. Eza na actualité oyo ezo sengo kota eza na actualité mususu ko obeti kara omoni lobi na lala ka 20h natali boy na moni ba ya kisinga dego akufi na sala ki direct ngamona yebisa batu na sala direct eroti do elekeli ngabia c'est quoi akufi ndenge nini babomi omona actualité wana bendinga eza bablo wa bongo eza kana lali na lamuki boye no wela madinga moko boye nene ya moko boye sika babanda na yebi na ngate me ya no wela na zana respect makasi pona ye na yebi sika babanda te sika ba uta te po ba koma na ba 80 quelque na ya ko fanda na sala l'émission c'est que ngape nazo contribuer na bezango sitoya ko fanda bato ba fingi biso ba msu ba komana ba commentaire na banda otala olobino ya pamba likolo nango eza base ya grâce omoni ba énergie to bimisaka ofele ya ofele c'est que makambo bato pardon bati. Merci beaucoup maman Judith Kalanga. Et tout comme vraiment ni suka émission na biso et analyse na biso na ebité soki ozali na eloko mususu ya kobakisa pe opesi ba dédicace na yo. Merci beaucoup maman Sarah ba dédicace za kebelete eloko kobakisa za ke YouTube ezanda kuna biso te. YouTube ezelo ko mundela salaki na objectif nango. Siko mundela za maele atali bato bakotela ngambongo pourquoi pas nga pena kotela bango atelo côté apesi maele ke soki yo kotselinga nga pena kopesa yo soko yaki na business sala business na YouTube soko yaki na conseil sala biloko oyo tozoela ki image na yo na yango so ba yebela ki yo na rando kala tikala na rando tika en tika kofinga ikomi mabiso nesika mokote ngana okufa lelo YouTube otikala ka place aza mutu moko ta beti lisolo soko yeba ki mama Esther Kabelo obando yo kaiti azali susute atiki combien de maisons atiki combien de maisons si babanda kosala concurrence na ndeko moko boye atiki combien de maisons mama Esther azate na minute yo tamususa sa vimbi tamususa sa pasuki
vanité de vanité. N'oublie pas que lelo okokufa. Bien-aimé ozo créer ya makasi. Guerre ozo kote tali yo atate. Bisika batu babanda bitumba na bango yo yebite. Yo ye kote le mana plateau koti guerre ango. Obandi mama na yo, tata na yo, noko na yo, oncle na yo, conklete na yo komemelo wapi. To suka to lingana po. Zamba za bolingo. Ona kono ba yango mama Sarah. Ba dédicace maman Judith. Ba o balinga jika. Na linga bino mingi. Naza ka pasteur nanga pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Mon papa, je t'aime beaucoup, c'est fini. Merci beaucoup à tout le monde. Bande Konyos tout Bolanda Kibiso. Portez-vous bien. Tokutani na bino mbala sima na émission mususu. Au revoir, ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.